Bercy pena compliqué biso na monde internet hérité wata batu tu ba mona ba sambu ise ya conséquence bongo ya Bercy ne tobanga te maison mère panzana ba faire gola ba longwa BCBG panzana ba quartier latin kutu kofolo mine le grand mopao talaka équipe nena au grand complet ya ba bourreau pela ya ba somono ba panzana osomona melelo ko fazaka kofi o même la team wata c'est wata. Na mito yobi ke Bercy amona longwe la team te yemo le ka fe na sopa papi mboma do ke solana ki on me pourquoi zo so kumisa Bercy pa papi mboma alobi ke alongwe te azana la team wata biso pe tokolo bateke mutabi alongwe na yete azana la team wata Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo. Coucou à tous les abonnés de Mati Kasongo TV. Bonsoir et bonjour à vous partout où vous êtes. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette très belle émission grande ampleur avec Benny Locasso, la Queen Bee. En tout cas, merci Nabino. Continuez à vous abonner sur cette chaîne. Abonnez-vous massivement. Et Benny Locasso a toujours dans l'actualité. Tozana, Tozo Landela. Tozo Landela kaka. Côté Nini, Marmozo Tamboula. Côté Nini, tu as fait un album, mais c'est belé aux sur les marchés. Tozo Lobela Yango. Et à présent, Benny Locasso reçoit pour vous Janvier Wata. Avec Wata, nous allons beaucoup plus développer sur ce qui concerne Makambuya. Wata de héritier Watanabe Goga Motona Tembe. Papouche celui sali et puis Francis Dibaya Bambo Tenabino. Janvier Wata, bonsoir. Oui, bonsoir Benny Locasso. Ouais, santé qui te par la grâce de Dieu, bah tout balingara Janvier Wata Totorine et Tembe plus que Tembe. Voilà. Moi na tembe aga toujours tembe quoi moto a c'est dans bonde jamais teti sur teti quoi ngala botama na openda ke papa ali buma mère quoi ndinge za la penda ke mona obima na libuma maman na bango avec teti quoi au senti impardonnable na limbisa moto te sur aucun héritier le roi na 10 heures juste na 1 minute au senti penda que janvier na développer na c'est comme si tout rose janvier tembe si là qui tout le monde sous trotté apparemment c'est babi janvier belli encore peu comme mambo bête ba bête qui janvier mam karina bielu ngakufa na bon à Koku faisait liwa pour na biso nyonso tout mutu nyonso sorti la sans ate to kufa vina biso pe avocat te kokufa ya bino boze la bino ne loko wana janvier bino botimba na mambo YouTube mais beaucoup ta bana ba exemple Naomi wana bokotie na makambo te toko kotsa mutu na makambo te babi internet ça église te internet toute vérité n'est pas bonne à dire mais internet ba vérité nyonso balobara internet toko c'est la mutu likambo te internet so likambo rolobe zali to roloba wana na ba conseil mo ba pesa nga pa ve na nga lo pesa sambi o senti pena que leader ya bana Londres nyonso o senti mtatambola na voiture ya kitoko Corvette na kati ya Londres wana o senti ndeke vie mobi akanga mo masolo dans les bons toujours ko ba vie na ngai Jordan Fonseca un super play ya Europe mobi mababi que j'avais wata teti sur teti biso kotsara mutu na kati ya buzoba te yo mo déjà tango na kati internet o comprendre que buzoba eza na kati ya internet ozo mo so lingo fingi sa papa na ote soko lingo fingi sa famille na yote na ndinga mabete ko kota monde internet ti tala lelo ba mère na biso ba mami lela ba se respectera na monde na bango ya télévision pour encore ba délire te go senti na garder bandi na pour M sous ba RTNC on a sozotala image on M sous président de la République parlant da RTNC go senti ba autorité ya mboka o nyonso M sous ba vanda ba tala ba information ba landaka par-ci par là pour nini image ya mboka yondo mona mneke bato basala musala na bango kitoko na ndenge ya propre o ba vanda na écran yona conseiller ya bango plus bo vanda ka wana boke na internet c'est église te ba papa ya bato ba finga maka ba mama ya bato ba finga maka o eza YouTube internet c'est église te nebi ke biso tout okufa ola na malgré na bila ki yo bika ezala bongo yo changement corona pesa na nga maladie comme pe ko sala mena corona bat ba obika eza nango sida te em suke ko affecter nga makasi so na bike na bimina na bébé na biso rozwango mais corona sa bongo te corona zwaka par rapport am to fani 1 mètre te bani mais so traitement ça nango bien to moni bat ba bika na ba corona ba okanga ba benga ni momo ba lo bango ya français mikolo ba bien so oza nango bazo mise en antenne mise à quarantaine aux hommes mais si des arabes te mais ce qui n'ont pas corona et ma bête mais pour le moment janvier pinda santé pinda pepele ya rosaranate mère nanga Olga Mbimba ya vina sur Robert Bikakala batutu oboyeda ki janvier ya Myriam Wete ya ba star nyonso janvier azali Sarah kadima na kati ya Grèce wana ba bon séjour na yo na yebi ke kala mingi te Paris Belgique nyonso to ezana maboko na yo na bosani susu te mère nanga Ambrazine Bokomba mama sociale
Merci beaucoup Janvier Wata. Toko tara na moni okoti koto on dirait pesi conseil est parti wana na bato à télé. Mais le komi bande on a biso belo to bona na TV. C'est comme si bango pe bayeka na ba délire en internet. Ko soit na bango na bango exemple mamozo le en train de ba Virginie Manganga na Boduga ba Charlie Prince na yo moko. Et tant que wana ba benye na biso scientifique mais au vando tala bango ba ya na internet na ba délire bongo et lo beloni. Ouais ba assumer ba responsabilité hein. O ne komeli bango benanga na opsenga na bango ba assumer ba responsabilité na bango. Pourtant bango ba vana na monde na bango ya écran ya ba visibilité. Ba vana ba RTG. So ba anti yango na zolo ba vanda na ba RTG na bango. Ba vanda na ba antenne A na bango. Ba vanda na ba TKM na bango. Ba vanda na ba canal Kin na bango. Pour on les images ya mboka. Ozomona tant boye na YouTube eza monde entier. Biso to kenda na badeli mais c'est YouTube ayebi makambo Jean Vazolo ba de emso yoka kutu lingala te parce que ngana ko finga ne chela do finga kuna yo ozola na je reste malela alobi pe bêtise mais leki mais na TV et rozala ba mambo wana te ozomona mais na YouTube o senti pineke mutu nyoso azaka libre ya koloba makambo o nyoso alingi yon to yebisa ba mère na biso ba Virginie ba mère na so ba nana Boduga ba yo kotani na buzo ba YouTube ba simi ba responsabilité na bango po tali biso te omoni makambo yango na opesaka ba Ken Piana nazo pesa ba Lekechu conseil nazo pesa ba Moura de la presse conseil nazo pesa ba Lorachu conseil ba continuer na musala bazo sa kitoko o ezo futela bana biso ba Minerval o ezo futela biso bandaku o ezolie sa biso o lelo peno ozo mona mneke boso na bengi mère nanga Olga Mbimba ya vina mso Robert Bikaka binanga janvier musolo sala kitoko yango za na YouTube eza bongo YouTube eza église te yona si ba Ken Piana botika te otie ko finga o ba finga te lokwa boni tango yo et va continuer bano biteke ba image oh bonga na lobini lobi ba vanda batala janvier au finga ba on a papa na ba te yango futela ba Minerval yango pemba zo kola na ba bonne condition yango na o bandi mena yango futela yo ba la bonne condition o senti Jarel Kalaming toko que c'est 12 ans on a fait les fêtes bon on est uta wapi il faut na benga Jordan Fonseca un super play na bengi na tebina Olivier Aki ala espoir ya bana mbinza nyonso na bengi ya minga muwete na bengi bango nyonso to senti pineke vena ngai lo pesa militaire ya bana Londres nyonso l'homme à corvette to senti voiture de luxe au monde ton no benga mon amneke janvier avec vibration et ça la nga bien na okotisa. Merci beaucoup Janvier no sa internet ya roboma mutu na bona nga osimba lichette na bona nga sondeni kaka ebele babi makambo se chansa o taka fina so sankara d'écoute mukanda zo pona maloba biso sko mukanda to zo yango pe na maloba pona impolitesse o bango ba tia biso ba afficher biso mais ça ba vérité yango. Merci beaucoup Janvier Wata ya Willy Mousseni le véritable code mondial je lui salue Daniel Okaso kwa chokule ndakolu pe Marachel Bali Moloto mama mo bambote na bino sika bozali Janvier Wata parlons de mi-ange mi-démon bonne évolution. Ouais évolution à mi-ange mi-démon toi toujours dans studio babi biloko ya bien ya kitoko ya propre ya ndevi na so Charlie Lubenga Charlie Lubenga lobaka habito préparer disque mo pas de distraction disque o ezake batu ba Rolanda yango eza disque mo za roi liyo tete musique chiffon te bon c'est bon ba musique chiffonée ça on peut m'abêter série mo bo musique chiffonnée te série mo bilamo bandola ta chiffonné bige et là ta mapé fort au senti chemise mo chiffonné français ba bien chiffonné français et là ta mo batu bendeza avec top et le et dédé ba finga aussi ah yango na so yebiso batu bayoka batu balata poza chiffonné biso landa eloko eza na temps so eza na o chiffonné batu bazolata to kolanda kaka eza na pe mabete eza pe malamu ozoma musuba roza repasser mais m souper la ta mi trop la type classe no batu lingaka Zubulu Zabala o senti batu ba oyoka o senti monde entier ba Hollanda ozomona c'est bon eza chiffonné eza dit mais biso ton préparation ya mi-ange mi-démon o senti hérité wata oyemba moyemba musique intelligent ozomona biso pena musique intelligent eza musique mo boiteke emso a lever les rideaux mona musique mo bo emso na pa ko mo konza le kabatinda no ba ne ba le kaliboso te biso pena to préparer nani wana ba beta a lever les kasi na koloba kaka ndezaka biso tobeta musique moke oyo artiste pendake au monde entier bazela eza teke o kaka bumbu selembau masina te o bandal te biso penda Gabon bazela Côte d'Ivoire bazela o senti ba Australie monde entier yango photo zo tana biso ya préparation tana biso ya romikiti so senti nde pondu balamba yo bika pondu so balamba ngo faut bobando dongola yo za moi si faut tikela mo temps bochaka mama ya moto botuta bani zo mo temps yango to yebisa batutu obalingaka mi-ange mi-démon mutu tout oazana poser se retrouver na mi-ange mi-démon binga ngaka janvier ko zape no te benga pa bat balinga babima wala za disque de l'année o senti moyemba otala kaka héritier ba mise nyonso ya minene o basala succès na mboko ba pesi sous chance batali bindaki artiste héritier toto ya tembe goga
taka ba papa chéri non c'est featuring ya Redi ya Messi Bailo Kanto tala sikoyo niveau yo tala sikoyo niveau Bailo Kanto talaka Bailo Kanto Redi ya Messi taka ba viana ba pesi sur hérité chance les susu ba we ranson ba boire ka ba chambre de fleurs ba papa chéri ba ko follow mide ba masane lo ba fali poupa ba masane lo ba ferigola ba collègue ne wana pina nyoso ba masane wana nyoso ba biti ye azaloka ya aloka na bango pa so ba papa chéri ba nani so ti ba ferigola ba fali poupa hérité ça wana parmi ya zalaka bon ba pesi sous chance fali pe ba bon ça Buto a un problème. Héritier a un problème dans Moutouté. Biso a un problème par rapport à la musique. Msou fait n'abso fali pour pas bêter que l'oromo bezagi bien té. Mais biso to bêti bien collé cahier. C'est normal. Ouais, na mon musique ça la bongo, na mon musique, toi na guerre par rapport à art, par rapport à musique. Toi na ba guerre mobo était salarié. Oh Jordan français car son akutene super play. Oh Olivier Kala, oh Nani, oh Platini, Mwendo, nakata Toulouse otobandi oh. Vena so manu Mwendo, na peso bambo te place ça. Oh ranking te biso ranking eza musique. Beta kitoko bafle. Eloba. Batu bayoka ba consommer ndelo batu baso consommer bora libanga ya Bercy ya mwana ezo sala ngelengi trop na mona mneke oui Bercy ya mwana China Rambo o senti musicien héritier wata musicien ya Totori na Yatembe o senti Totori na PC mama makambu po Bercy mona tamo na ba orchestre belé batu bayebia na ndinga mabete abandi pa bafena so waze kwa ye pa feregola ke maison mère asali borne pe simbite maye lisusu la team wata mais katanga ye na la team wata talika confinement habité na confinement ba fali pour ba bimisi o senti ba 3 millions de vies ba fabrigas ba bimisi o senti c'est bon o senti acoustique ya feregola lelo senti mutu nyonso azana posa il faut bimisa mama dona Bercy na kosi makambo venanga lo pe sambi na kosi makambo te le pe sambi accord arena o senti via vanda pe na accord arena na kosité o senti ba clairement bula les mignons garçons ba play bazo sepila o so ba tali pena o héritier o tata habité a feregola auto bimisa nino acoustique o senti mutu nyon surtout vent surtout mutu to abimisi acoustique yende biso talaki to tali de bité biso acoustique to ko bimisa nante to na préparation a mi ange mi démon to bi bon héritier tali par rapport ya ba mission ndé bazana bité Jack Love yo tanga classe yo tanga pena yo za mona ina abimisi pena o senti musique pena ki intelligence o senti musique à classe tali ba mama chala mona ba mambili ya belle aja ménopause ya musique c'est sili bango batali pena ki ménopause moyen robot sur ses ateliers bikaso mutasu ménopause ndenge zalaka parce que batali na musique moyen ko yemba susu ezati batikela Jack Love yonde biso forcer Jack Love à ça l'acoustique na total lelo pe Bercy ya mwana to PC chance au mona lelo penda ke tout monde ba 3 millions de vies ba 1 million ba mais biso total à Bercy mwana lelo libanga carton au senti bafle zoyo cap mututu azotambola bana ba moto senti malgré confinement baba rezate au sentir penda ke oui na ba moto na ba voiture c'est Bercy à mwana malgré batu musu ba somi na ba vie mais ba flezo kati non so batutu ba yebi batu ba soma ba vie po toyoka bango te na ndenga mabete to za ingrate o za musique musique so moni eloko ezo évoluer te so to moni ke obeti ezo yoka na ti to loba tango lo baba ba binisi wana to moni ba nzembo binisi ba to beti ba million de ya fali pour prendre le à le téléphone beti ba million de ya Fabrigas maestro nzembo ebeta mumpe abeti ba million de vies ba acoustique ebime belé la moi Karim le konza bimisi acoustique o ezobeta parce que tango lo baba o ba yoka na ti ba somba yana eza banani là c'est des choses qui déjà ba Karim on a dit on ça ba théâtre ça ba qui ba Fabrigas parce qu'on a l'obina ya Karim ça ba mabuki ça ba théâtre on a serre on a na ebi on va ça la nega ba théâtre ni ba mabuki par rapport à ba petit peu ba vu ko le ba acoustique pe ya ba tout soit l'équipe Jack Love te au moins ba vie musu ezaka te ça va vie musu ezaka muta cliquer nega pa ma 8 ans tala ngote et ba Jack Love au senti bien avec concert ça va muta tengi la musique feregola abota ma musicien mbala mona moment parce que Jack Love atangi la musique kota elle est azo respecter ba nombre banino azo respecter peut-être oui ndenge za na chic so kota le faut ba te Jack Love musique kama hii taka mona ina talaka lelo mona ndenge lelo ba meje 40 mona ba sindi motema ba tiki na mona musique sindi motema libala meje azongeli mosela nzambe makasi siko bazwi charge wana batiki la mo Jack Love to ebe so Karim ndenge za na ndenge mabete awasani ba théâtre ba mise en scène aso sa ba blo na yeke oui bat batala ba ye normalement beaucoup mona ba film to ko za cliquer mais ils en a conseil mo te mais Jack Love au mona ndeke oui to sombi ba vite
osenti motu tout aza na droit efalanda oka conseil nini ayembi ata ayembe na balini omona ke ba grand star nyonso ya mboka oyo balandi mpenza Jack Love ya kosala te bafe na biso siko jambe otakati ote bandamoni bita wa batie ba concours ya ba acoustique ebeti nayebi te so Jack Love aza na kati na moi leke tu atie bovote charisme mpo batia moi belebele donc déjà nini wana bolandela yango bovote omonake na acoustique bien bovote ouais leke tu bon wana aza ne mwasi ya moninga aza moninga na mobali te so ezali nasi moninga na ngai ya mobali emsu nako répondre oyo bato tu bayebi ke leke tu c'est un PD tout fait na ndenge mabeti na kolanda ete emsu aza part te kaso na bi emsu aza part ya baninga na bango basi nga siko na otala mpenda part na ngai masi na otala par rapport à musique que j'ai les Jack Love wana mpesi sentir leke il na lopesa mbesi na j'avais Jack Love yembi mabe yembi c'est bon to yo no sentir conseil sentir papa ko vana ndako oyoka Jack Love olanda message tolanda emsu message tolanda emsusu ba maboki te po maboki so kisa biso et da biso pe pour na santé moi ba tout ba osala moi ba jeune ba théâtre ça moi bien na vie ya on lo ba bina ki ba 1 million ba 3 millions d'euros ba fali pour pas misa munene na mboko lelo bina ki akor arena au santé misien congolais o pesi bata besi na baton pour concert zonga lelo ba poto le na sur le grand papa que beta au santé ça fali pour pas mais na ça ba on bina ki ba rouper moi muke au santé Bercy à mon akangi bango par rapport à siko janvier watata otanga kombo Bercy lo ba mamba Bercy wana otanga ngo par ignorance non comprendre te otanga ozo flatter Bercy to kosa biso to kosa population koko sa Bercy par rapport à quoi monsieur on dit habiter na minute que na Bercy à mona longwe la team wa te Bercy na koko sa été pour na ko emsu na ko fuka me la Bercy te na ndenge nini na kosa batu bien na kosa te Bercy China Rambo abeti des génériques na kati ya mi ange mi démon aza musicien na biso mto pesi chanson na lelo libanga za carton talaka lelo ambrier production ya ki ezaya binote proposer Bercy ye na ngwe pa héritier watana te bon on a contrat par rapport à msunda obeta musique ne ba pomba na mito yobi ke Bercy amona longwe la te yemo le ka ve na so pa papimboma donc solana ki on me pourquoi zo yeso yokumisa Bercy pa papimboma alobi ke alongwe te azana la team wata biso pe tokolo bateke mutabi alongwe na ite azana la team wata mais na mito janvier Bercy amona alongwe la team wata wala yo mto informer nganga na ebi ke China Rambo beti de générique to PC espace tanga bimé kacho wata tali penda bo o senti ba animateur ebele na mboka oyo ola na mama chérie ba animateur loka ba CNN avandi penda otala bité la poule gâteau torina tembe Bercy penda compliqué biso ne to ebele ke biso ba CNN to beta na bandenge ke ba quartier la tête aussi penda ba générique mobimba o senti ke ba féliciter biso mais bié to kaka zo saka to PC no espace aboaka générique mobimba yo mo poto sentir yo ndo monde meki to PC ke des génériques côté to PC des génériques ndezala wana to tikele temps boyoka yango mais YPM suna ndenge générique wana nda lobi bo pesa générique na ye habito pesa yango bon ngameno na okite so ba pesa to zepeka Bercy dimanche o leka na poa lobo bo Bercy ko leka ya Bercy leka aloba iko bangisa bato yo timbo tape bo finga yobi ke bato ba ignora bato yobi ke bato ba sambwisa bato na monde internet hérité wata bato tout ba mona ba sambwisa ya conséquence bongo ya Bercy ne to banga te maison mère panzana ba faire gola ba longwa BCBG panzana ba quartier latin kutu kofolo mine le grand mopao talaka équipe nena au grand complet ya ba bourreau pela ya ba somono ba panzana osomona melelo ko fazaka kofi o men la team wata c'est wata Bercy aza musicien ya héritier mais yé moko azoleka abike azana ye loka ya bi aza biso to pese chance na minute na ebite janvier tozo bomba nini bino bwa batu na tembe na ebi ko lobaka vérité na minute ngana yo yebi ko sabato bo utala te po bango nde ba yebi yango très bien que Bercy ya mwana alongwe na la team wata te Bercy soza mobali na ndenge mabete biso to mobali ngana moi cité ngana PDT lokwa leketu moi je suis un homme na papa na Jarel papa na Chanis ozomona soli kamba kolobeza na koloba ozomona ozapina avec rigueur caméra ezotalanga soki alongwe soki aleki soli kamba leketu ozolo bazaka pede wa sûr que leketu azaka pede si te ona mwana mwasi biso tofanda na liane na milane na yebi musala na ye wana yebi musala na bo mama na sima ya nini na yebi ke leketu c'est un PD tout oyebi ke leketu utola kisa mwasi te kabite leketu ba bona na te ba théâtre ba sala ba no ba karuna ba théâtre oya ba bilo tondo sa na équipe nationale po bando sa te po bino so sala kasi on to bande ko sa
ngana ndolela pwani Karine ota okufela ya na ye Karine alela mwana Gloria zolela zosala makemba zosalinga siko ve na biso ota okufa wana tando sambela biso akosaba vantité ve na pna ndo sambela biso so problème au mona meki abima le devant pour na makambo Karine makambo équipe nationale ndona lela ki ngalela ki tem susu gauche à droite na lela ki pena na bolingo na otaka ya nani avocat ça ki pena vi na biso na ndenga mabete ngalela ki pena ke babi ke faut respecter ba mort ngalela ki bongo parce que na bi ke to ndo sa pe ba théâtre leke tout c'est un PD Karine na sala ba théâtre yango bomuni abeti na yeso ki babenga nini ba acoustique ne wana ezaka ke pona batu baseka batu omoka wana eza ba jeune ozomona malgré bika poto ne baloba ke cimetière ya ba star na ba musicien yo na mona pa Karine aki so azana kisasa ata sopi soi ana c'est pour aposter au mona niveau batu ba benga Karine au mona pneke niveau Karine na okende mais lelo nga mona tala bona regeta fort lo na mona pneke ba mena so ba bibi kapinga pena ba vana na musala ba osa musala bien po muto asala musala ya série et futa kita ba bibi kapinga lelo superposé na kinshasa oui la poto te mundo ba poto mususu linga ba zo pena ba peso visa bien pa okay yo zongi ba peso respecter visa o mundo ba poto ezala okay tirki okay nini za ba poto mu bozo kota o fofile ne simba nango bien sûr mais lobi na tala lelo Karine peut-être parce que à Monique non chemin on est foot nango ne lo ta luka chance moi ta luki réconciliation na ba bon et ça la manandinga bien et ça la manandinga ba senti ça bino nde bo suka jour oyoka na wata po niveau Karine afinga ba kofiolo mide ba wera mais lelo ba komi bien bon et ça na pe grave yo pe sikozo fio ba dolo ba mamba et ça na pe grave tenga pe na finga ma si légiment pata ma pasteur na ndé mabete mais lelo na singa pardon ma si légiment pata limbisanga c'est normal soka linga zonga na wata so sengi pardon beskizobi pardon eza force ou libéra batu to comprendre que oui a sengi pardon mais na zongi na nusu na source ponga na kokima ko linga te question mo échapinga par rapport ben ba 3 millions ba 4 millions ba 5 millions de vie na ba vie ba tutu ba sali to mo ke fali pour pas OK dikolo mais bafle yo kité sentiment batu ba yo ki ngote na ndenga mabete fabu gas pour toi na confinement toi na confinement ya Bercy batu ba moto bazo yoka na ba voiture malgré nini ba batu bazo bina libanga kumisa libanga Bercy bonde ni musicien na binoté aza musicien na biso Bercy ya mwana soki aza mobali na ndenga mabete na yebi ke Bercy aza mobali Bercy aza lokala leke chute abepe dimanche on le kaso bo continuer ka ko finga parce que atindi ba voice na ndenge bato la team wata ba finga atindi ba voice bongana na ki voice onte muto la team wata nini afingi Bercy bongana zo kumisa ka libanga nga toujours libanga po muto ko finga Bercy ya mwana na ko zaka lobaki zangana biri po biso to fingi te pe to finga te po biso to ba fanatique ya wata to respecta ka héritier po to yebi ke héritier le ki ye mo no ko lo ke sa fingi Bercy te siko biso to ko fingi la Bercy poani Bercy ye mo ka zo leka na émission na ye ba propos na eza clair asali bor na ye esimbi ezo simba wana eza musicien na biso ve nanga lope sambi mère nanga Olga Mbimba batu tout o senti ba iso mobali batu tout ba soutenir o senti pena ke oui ba maître Dodi Chungu bazo soutenir ba Jordan Fonseca super play bazo soutenir yango pe biso to soutenir Bercy tina suka batu o ba linga ba kotsa biso embrouillement pona Bercy wana penda j'en ai marre mais Bercy à moi na penda ke wana o comprendre penda ke oui ana ba sagesse mo boye mo intelligence ezake par rapport batu ba idaye par rapport ya cash songa na prouver que no Bercy à mona longo ebina nini parce que sur la daki émission au Bercy à mona salaki to bona yon sur parce que papa Pimboma et ti watana batina un message wana oeza que mutu nyonso ya la team wata aza suna droite o lekana te vinga kuna kamonde ni janvier wato lekani mutu nyonso ana droite o lekana te vatindi eza badadi mola o banani bana droit o lekana te a suspendre nyonso. Et en plus, Bercy on a déclaré que la TV Bino, la team Wata, n'a pas répétition. Bobade souko kipe ta boakate, boko ta ba studio, bozo benga yete, banini bo contacta na Bino yete. C'est pourquoi il y a monnaie que nous allons. Bon, so bien héritier Wata comment qui message. Déjà bon ko tia muto les car bon la sini. Ce communique héritier Wata comme message que o muta le kana TV te wenza lokutanga na oyebiso ponga na la team Wata te. Ngana engagé na la team te ngana za yana yebisa yo nazalaka engagé te na kotisa lettre moko te ke naza engagé na la team ngana zwa simple ozomona fanatique ya héritier Wata ngai nazalaka engagé te naza simple fanatique ya héritier Wata omoni tan wenge zalaka ke BCBG maison mère ngana maison mère
nalaki fanatique ya héritier wana pendaki bafie na biso bamanu mwendo bande komona nga omona meke oui bamettre lourd olympique bande komona nga bamatika song bande komona nga omona bango nyonso ata balongwe lelo nga nazaka fanatique ya héritier nga na defendaka héritier ozomona nako défendre ka héritier omoni soki héritier alobi bongo alobi na badadi mola ba Francis Diba wana c'est normal mais ngai nako leka kaka toujours je suis fan ya héritier yo mona bi fan na jibe na wera bando bunda bato bakufa bato babomana na Kinshasa pona jibe na wera yo mona jibe na wera baya ba misu baya te bika ba fanatique mais soka bia pekisi pona orchestre wana na ebité mais nga naza na défendre toujours héritier na bike merci moi na lokwa ba propos na o ya bimisa ki nga na mona ki ya bien ya kitoko abika za toujours na la team wata nga na ko encourager musala na ye yonzo mona ke toujours dans les promotions aikende liboso ezo matisa pe moi coach par rapport au confinement biso to c'est là par rapport à dimanche donc dimanche ndenge Bercy a bien oleka na sifo leka bon soka leki bon soka leki alobi mabesi héritier wana ndi mabeki kota mais ndi na yebeli pe sagesse moi confirmer biso ka longo et to ba ka longo te nga na confirmer bino tifona ko na muté na ifona yoka ngo penda ki alobi so Bercy mona kei mios mi demo baba ni nyonso ataki te boso ka ki bon zela non boso Bercy a mona ki est-ce que beaucoup ya Bercy a la zela na lobana générique la mama to ki mema malembe boso Bercy mona alongwe le na la team wata yango ndi déstabiliser wata yobi combien de personnes balongwana pakakutu amema biso ba mise ba kenda ti Angola mais la team wata ezakaka yona Diego Milito alongwa mais la team ezakaka so Bercy ke to pese ka ba fleur ba bonne chance akende na ye aza musicien loka musicien so ba Bill Clinton kutu ba sala ba succès minene na mboka oyo ba kenda maison rekufate we raso na zakaka siko yebisa ngai boso ka ke na ye eza problème te akende na ndenge ya propre akende te na bandenge abomba mana sima te nga na ko souhaiter so ka nga kende na ndenge ya bien akende na ndenge ya propre eza bien to honorer to za toujours simiana ye mais biso to za bana wata biso to la pulga biso to c'est la mingi bien ange mi démon par rapport disque na biso to lobela plus ba chef Chali ba yebi ba iso mobali ba yebi ba maître de Dishungu ba yebi eli masupra ba yebi o senti biro nyonso ba yebi que la team wata c'est wata la team c'est wata orchestre nyonso tout eza na ba règlement na bango et orchestre nyonso tout eza na mibeko na bango so bike lelo MC to répéter Bercy était MC que biso répétition to répétera coulisses des amis colo par rapport au confinement to répéter publicité to répéter par rapport ya normal ta tchaka répétition 10 heures juste soko ye 15 heures ou 12 heures au coach ça au répéter muta ko ya 12 heures 15 heures 17 heures 18 ezaka yemo wata Bercy aza musicien simple on reprocher Bercy endos non reprocher te na loba na Bercy aza musicien simple aza chef ya animation la team wata tant balobi que 10 heures juste aza na droit il faut y a 10 heures juste soka ye 11 heures 12 heures ana droit pe bako tche libana c'est normal ezaka ndemo ba winge za ba la team eza ba nenya so tout ezomona eza normal soki be ba tche libana c'est normal eza la team eza orchestre eza na orchestre wana lelo MC mona ke o babeng sa biso na banini bo ba ministère bani po ba bi ke toza à notre ozomona c'est normal il faut pena soumettre et il faut vraiment alanda pe ke mibeko ya orchestre ils ba musicien pe bazawana loka ba Oliviera ils ba musicien bazana ba Jack Love ils ba musicien ba Mishka ils ba musicien loka ba Cédric Mbungu bazolanda ordre ya orchestre po ya mtepe sa bango vi lelo so moni Bercy lelo lo abimi kasho grâce à la team wata ndepesi makambu pe azana makambu biso to soutenir ye yondo mona faut respecter musala ezalo kwa nga micro oyo na respecter ngo po yango futela bana nga classe elisaranga ba Juloli Kabe ba yebi mama na Romeo santi ba mena so ba Clarisse Muyembi ba yebi ba tout balingaka biso ba vena biso Sabina wana accord arena ba mama do na Bercy o santi ba Brazil bokomba place aux Olia ba batilaka eza musala ayeki musala norme ezali o santi ba discipline ezali ba chef Chali bazali ba Francis Diba ya bazali ba Dadi Mola bazali ba tout respectaka musala malgré nga naza engagé je suis fanatique ya hérité na kokufa pona hérité na ko défendre hérité tina suka ngai siko na pesaka conseil na batutu o nyonso tout amonaka ke o mabemo bosi hérité nga batinda ngate nga na lobaka o moni ona loba boy euti 4 nga muta kotina te janvier leka so fingi hérité lokana 10 heures juste ezala nani ndezo ebisanga ke Bercy bike akoleka dimanche na bike aloba mabete soka aloba mabe wana suka comme na problème na janvier wana rokoma pendant que oui problème na janvier
mais nde na yebeli ape mutu mo raisonnaka ape mutu mo ko raisonnaka ape mutu mo raisonner bi kete orchestre o esali lelo akoma sous Bercy auto ibaka ya kala ezala team wata merci kana dégénérer ko abetele biso kitoko merci ka pondinga le kana émission abika za toujours na la team wata c'est bien. Merci beaucoup, nos chers internautes. Là, vous comprenez, j'étais là avec Janvier Wata. Et en tout cas, Tolobé. Merci beaucoup à Maison Grâce sur Grâce chez maman Chanel, Mouké, Chanel Mouké, maman. Charlène Mouké. Et merci beaucoup, maman, pour l'espace qui tourne, comme on sur les cannes très bien. Tolobeli Maramnion, Janvier Wata Lobi a touché Moutouté, a Lobi, c'est qui était juste pour lui. Et. Et la rara dimanche nenge Bercy à moi na lobby surtout pour la voice wana abi vraiment retouché donc et la rara touché quand ndenga lobby biso tos ya ko dimanche ngana yembe sous janvier dans yembe sous mutu à la team to lobby là je vous aime beaucoup Laetitia Kouya mami je t'aime beaucoup, de gros bisous à toi Matika son casse mon fait quitte à ta des bundes, de gros bisous à tout le monde, je vous aime de tout cœur. Et Aïssa Keita et Janvier Wata poto kabwana kasi au PC da mabanga te mode la fin ngana lobaka ke em support na mama Bercy ndozo ba isa penda actualité te nande ya mabete eza na actualité te bang eza na actualité et bon musu sorto bete so eza na actualité te ve nga manu mwendo ayebi na ndenge ya mabete wana penda ke mona yolo solo senti penda ke mutakotila biso bakara bien ne senti ba ranger senti penda ke chaka chaka penda ke wi bana poto tout au barana yolo bazwa mwantima pour venir à décomplexer biso moi miswa par rapport à voiture il y a bien par rapport à makambo ya bien na yolo senti pena que jeune mo boga jeune mo pena que oui makambo evanda pe ba palin au senti pena que na sepila na vie na trop na sepila na bango trop basala musala lokwa manu monde pe ça bien na sepila na batutu au bazana na yolo au basala makambo bien lokwa ba mettre l'eau olympique et mandé mo senti même 5 personnes na poto et ça la moi bien faut senti pena que bana yolo on habite à tout le monde na yolo na pesika message na Bercy moi na wala pena frère moi chine rambo na lingake makasi et vous sentez pena kabuaka baluba balela kolove po batu babina baluba balela kolove na ndenga mabete babina batu bina baolela baluba balela kolove mais soka bien koleka dimanche eza na actualité touché te bon ko toucher en pour des actualités des biso actualité d'histoire quand to beton dada mais na yebi seka sir que c'est un frère à moi na ningaki makasi abati la musala na ye o isala ye ke po azala lelo la team wata et PC bonheur lelo ba Mac X au senti bien que Bercy succès normal mais na pesca mboti na Jordan Fonseca super play ya Europe mouvement na bosanité Olivier Kial espoir ya bana mbinza nyonso Jules Likabe mama na Romeo mama Tina Mamba ya mère sucre Isaac Parker Laetitia Mangoke Chacha Kenzo Manu Mwendo au senti bien que il faut zala kaka maison grâce sur grâce maison grâce sur grâce babitala ka place au Mali les koto senti mututu na poto so lingoli ya mo ebilo mo beza mo confort par rapport à ba norme au senti bien que oui mafuta kolia bani po ba na poto balinga place au koto senti biloko nyonso tu na ba norme lokwa na poto so koti bon supermarché ya bien au senti so OK louvre te MC ko ya lo e collection libumu okuta e kolia okukuta ya kopakola okukuta nyonso ya propriété eza na ba norme au senti pena biloko okuta ka libanda mboka so uti poto a pe ya poto wana kakeza ndiza ba norme au senti pena ke place ya kitoko grâce ya mère na biso Charlène mère continue musalo pa bana poto so ba yeto ndobi mabonga na bandal boya pena boke na bino ville te kana bandal. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Esther Malonda. Je vais tout télémarrer pour tout ce cas. Esther Malonda, maman sociale. Mamie, je t'en de santé mami na biso pe Laetitia Kouya wana pena ya biso pena ya motema Laetitia Kouya sala ka bola mdo sala vina matika su Esther Malonda de gros bisous bye. Malonda wana mama langa Esther Malonda mama malgo bwakanga mama Esther nano kende kuna na vende la justice mama Esther Malomba na yebi ke mama limbisa na yebi kuna Daddy Kimberly na bosani TV na so Gauthier bébé Kimberly ve na biso Gauthier mascotte ve bosala ka bolamu Gilo di Kando le patron des Noisy de Sec lève na chalet chambre appellation bien contrôlée maman na Esther Malonda mama sala ka bolamu. Ok, merci beaucoup. Bébé Kimberly, 18 cylindres. De gros bisous. Naninga bino makasi. Bye. Bisous. Mati Kasongo Mati Kasongo garçon,
Lève-toi vite, abonne-toi chez Matika Songo